bela yaka bifinga belle vie zala ma libre finga belle vie comme tema no kita obia ka plaza hypocrite non comme solo ça vraiment hypocrite yaka ni sa vêtement ya mbati abe suka ne kana park ya mena prison ata funda ke tango déjà comme si nous na park comme mika mutu park na makala ça elo moko oui elo moko ya tame kuna sana makala ke na sana park muta le minga park na bominga po prison makala ya yande za oso so minga chambre na ofanda ya lo kana ke mission de service que repos na ke nga repos na ke si on peut sombela ta chambre te ako nika wodo azo pepa 25 litres baba pour on baraba bole on le même journée ke na moi bongo a pepa 25 litres ya toilette au baba oh non ya salité Yaya, il y a un moment de suite, il y a un vungule. Obi, oui. Asa kuna zoli abimio, donc il va bien. Abimio, asa kuna abimite. Marina la bazale singa. Muta ko bimise Marina la yena Marina la basondo na nzoto. Ozomona, Marina la bazale invité. Marina la bazale invité. Marina za oye na ye. Te balobi abatami na sima maman belle vie. Ata kuna. Po bango nyonso maina ba plaide. Ba coquette ça ma coco j'étais sali babi bango nyonso ba bijou la reine. Pourquoi bazaba ki na mbongo te ba bol bazaba ba bola disons moi mon ke mbongo yango ya pasi ya maman belle vie nde yango ezo sala ke ba kangisa ngo bato. Ozo kota vie privée na ozo fika nga na vie privée na pena mobali nanga. Ah sala ta maboke te. Vraiment. Ozo il fallait ngai ya Marina. Abeta ta 2 mois. Tanga mo ka basolo. Ngai ya gola il faut beta 2 mois. Ah où mais déjà. Akobimana asada yo se 4 ou 5 jours. Akobimana ye. Mais là-bas il faut à sentir vraiment que babi da ba pese le da $1,500 ba pese le côté ya ba sangi cité ba pese le côté ba video na ba de circuler am so lela baba coupe pour ni bo salibo ata $1 tika kosa ko na zana ba video on za ata $1 ba pese ko ba ya ko sa mu ifengo nyango ya ni nyango et c'est de Panama azo sala ni be on cagnotte pour na ni c'est moi j'ai des jeux monsieur je manque kenda ka il y a de l'ami monsieur je manque kenda pour rappeler mon nom ngate bijou la reine a pesa ba comédien de voir attends la fingi bijou la reine nani on va parler libala kafu show yaya on va show pas moni pia show pas yaya bon bazo loko na fangunza na zo ka mo Mutala pas fit. Ah bien va le conseiller bakam. La protocole la fille de bijou la reine. Ngana s'arrête ngana qui pas table bijou la reine n'a pas payé. Na ba comédie ba pesanga. Ça abima na 10 bouteilles à Beaufort. Akena milangi ya batu. Abima na 10 bouteilles muto abima na ngo grâce. Mais lelo est pas bon wani a o mosane télé réalité terrain Kamina. Voilà, mbote na ba ebanso bazili baku ya kolanda biso et tout le coup ya bato ba otala biso en tout cas matondo mingi to kotaka na etando ikena bino to betaka ekukete mais boyambaka biso na bomesa no nyonso na lobaka yango soki bino botali biso te seke to kotala mate interview Samigra Amba la Cléopâtre de la presse congolaise. L'actualité est benga biso to sala obe analyse bango ba finga bango ba loba biso to yo ben recadrage et lelo il faut qu'on se le dise que recadrage yango yena mbano moko oyo pe tokoki koloba ndeko moko pe ya koti prison pour na recadrage parce que tangu bango bayaka kofinga biso to finga raté to yaka obe na recadrage matondo mingi na tatanza komba au bomba biso kolala kolamuka e yo bengolu na ye soki olali olamuki kumisaka nzambe yende mokeli na nyonso yende mopesi na pema. Un grand merci à mon boss Igetingi de prix États-Unis to salara ndenge to solara na ye pourquoi pas aussi tonton
biso yamse yambe bolanga la bolole nkemi tozawana et na sima ya bilili daju autrement appelé Rada Chums salam sala naye normal kaka et Anthony Mofasa pe sala normal et un grand merci à toute la communauté de la famille Libota famille Libota mama benga kimbalo bemisato. Shalom, shalom, shalom. Moi, Nzambe toujours à Eba Rakopé sa shalom, mais n'a pas censé au baébi signification shalom te. Yango ba c'est moqué nango parce que Baza basi bakota banganga basi ya bakisi. Un grand merci à Yawili Moucheni 00243 code mboka code mondial merci na rara moko moto ayebi pasi ya mozangi Yawili Moucheni. Pourquoi pas aussi Olivier Songadila na kati ya Windhoek na Namibie, mon avocat de sur maître Christian Basson Sieb Sangana Zana. Raison nangai a resambelanga kitoko amukamate e isoki mokete e lelo nazana plateau nangai nazali na biaka zanga to mekampe ko solola. En tout cas, félicitations à notre patrimoine, à notre pouture de l'écriture. Mama Kioma lelo 6e année ya Bellevue TV et bandaki na une année 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6e année et ça vraiment facile moi na botami ya ngulumi ya koli ya sisi maternelle kota première primaire. En tout cas, félicitations femme forte, félicitations maman Bellevue Kandi et lelo aza nominé parmi basi oyo bas s'inspira. En tout cas, tout le monde nous tozali awa Jemima Ibe le gros bébé de la presse, la fille qui dérange de vrai yemorami bengara moi si à boss moi si à la patron. En tout cas, na bosani pete sous sans monteur bambote na yo mosali Nzambe biso nyonso e baye tozali awa da ju fungolela nga etendo ikena ngapo maya ko solola ebele zali na Bianca Zanga mwana suka ya famille Bota boni basango boni makambutu ezi mwa mikolo no yamboli sute voilà d'abord bonjour à Batunia surtout au Walimabiso voilà Nemoko autorité morale Bellevue Télévision et Babi 6e année il y a Bellard Télévision. En tout cas joyeux anniversaire à Bellard Télévision. En tout cas Zambalola Apambolaye et puis Zambalola abattre la activité de l'union surtout vraiment là je vois on est laissé maman la Leslie donc on laisse Zamba dans ça. C'est merci à toi Irène Kialuta monter ma Richard et mi fille ça monter ma papine Nadine Kialuta Karine Zanga Jocelyn Kialuta et papa Patricia Manko agent César Moko Adage Lubanda de Turquie et Turquie Paris vraiment et pas pour Zimeng Zavana gros bébé de la presse la fille qui te ronge la femme du patron et on a vraiment et ça ma question et puis Miano Kiangai. Merci beaucoup Bianca Zanga. Moi de la femme biso nabaki mi moi o mobimba bo mesa nanga na bilamba maputa mais moi si ezaka maputa te la tête Moutou, il faut ça là parce que moi si à Kalana lelo bazali lolenge mon côté et pardon Bianca na linga koloba avant monter otala analyse na ngai Samigra Amba akima mbangu na Bellevue TV ata la film la biso avocat écrit par maman Bellevue Kandi madame moi si à mobali na emoko voilà Amba ngai vraiment net au moni comment journée de la femme et vraiment la biso moi la biso ko moi basi mais na fait en moté parce que oui na mona vraiment eza na ampleur te pas na ngai par rapport à ce que na est to ba maman la biso baza violé surtout zongi na Brazzaville moi ça za qui chose vraiment et surtout na mon pono total ka ba ndiko na biso basi ba telema ko na boulevard otami partout otali ba nzoto ya baso etelema na émancipation de la femme ezate et l'elisio donc na mona moi de la femme na raisonner beaucoup plus ba maman la biso o bazala violé na na Brazzaville donc partout au monde à moi ça mon boy ba o sakana na facilité donc à quoi bon bah c'est na parité pour moi c'est parce que c'est comme si moi si moi mi ba o azat très bien et surtout il y a aussi des femmes oh mi ba valeur na yete likambo pe moi si yo moko non nous bien quand ça il faut o mi ba yo moko na lobaka mutu pe pour peso moi valeur moi pifo moi yaouli wana yo moko
ope fo omiyeba na inani ngai mwasi naza mwasi ya valeur naza mwasi moko teke o naza kaka toucher laisser voilà Kolo, azokoka bana bata miki. Vraiment, maman Bapasha. Non, mère vraiment mon kolo azana ba capacité, bana na ya robota ba. Mais bana na quitter Calesso. Voilà. Ah mawa. Wana za ba mama na ba mfutaka bana ba tuto ezaka bolingo po bango ba mona ngope normal netando eke aloba ne peza ngana nga Mama Bapasha. Il y a passé la béton là-bas là-bas. Bien sûr. La logique des choses, passé la béton là. Comment moi non a outi na libumunanga. Azali age mobu moko na mwana na nga na boti. Basi akiti singa kote. C'est des salaté. Mawa. Oso mona donc et là on a vraiment on sait na biso basi to miyeba moi ça ça mon valeur. So to miyeba quitter pour partir à l'élo, yeba que moi si pour les jeunes même bien la femme du patron. Amitiaka. L'Afrique qui dérange de vrai. L'Afrique qui dérange de vrai. Gros bébé. Oh ma cambo. Voilà bien kazanga. Avant tout y a une actualité. M'sou pour ya kolo ba peza ezali. Les lopéra to loba vraiment to loba ngo bien peza. Tout quand on a film na biso avocat. Oyo maman Belleville a komeli biso na loba ngo maman Belleville azaka humoriste te. Le quoi si là te ya koma ba film oyo otali vraiment ozu o attirer les sons. Biso ce différence c'est la maman komaka. Yo suko yebi na ope français mais pourquoi eba ko komate o likambango iboni bianka. Mala yebi ex-président Brazzaville Marie Ngouabi avec ami à papa na biso. Voilà. Papa na biso kala na bete le so à l'époque. Abi alobaka français moko mabe. Le président Brazza a séqui papa. A dit que écoute, a dit que le bâté bonabo. Papa répondre a dit oui bien sûr. On a corrigé mon séqui. Mais est-ce que François Mana Lobi, si on a pêché au bic n'a pas coca. Français dali koyeba kokoma ngote ça migra osomona ba ko pêche ma belle française ba français c'est quand j'étais soit kangi mi so yo kaloko a mondele vraiment si on passe dans la français yo moko zo ilobela babi comment on a papier c'est dégueulasse obi au côté ma beaucoup na monde il y a si je savais tout na zo ba français ma crache comment y bien d'abord on félicitations na Belleville kotala ils sont ndenge zo kendela maman étoile est-ce que papa là pour faire qu'il y a solo entre parenthèses pas na pe ba petit photo ba ya ki déjà maman étoile on peut c'est conseil pour mon pas notre poufa même avipekara même avocat ande ko gérer mobile bilo ba bien mobile na yo en tout cas donc ngai lo no singa kaka na ba fan film ezana c'est l'épisode de Kodisiko zonga na Belleville télévision bana la premier épisode c'est la 6e on comprend film on comprend les leçons parce que Belleville peut se rendre les leçons atali sera mutu ça migra makambo to mona ngo chose vraie ezali ozomona ma chose vraie salamaka ozomona na na famille moko na solo ba notre migra papa kufa te ndenge zaka kenda déplacement banzela mai mo ba circonstance mo ekutani akutana na mama moko ko ateka ba mbisi papa mutu ebre mama na kenda na papa mama zwa kaka papa mo ya venir na lupango ne wo akotie ale mo lia mbongo bloka papa mituki ko ko teka ma papa na mvute mama papa teka makate teka papa uta voyage te aye le muta somba lupango wana 8 ans bazo samba kaka mama kudasa kufa na ye ba samba papa wana na muta somba lupango na mobali ya mama bazo tuna ye lupango ya nani ya yo oya ngaite ya ye mongo teka comportement na pe pas GR azana ngo ya ngo to mona papa pas GR ya ngo wala to mona est-ce que maman étoile pas na autre voyage ba ye bazo tala comportement maman la ba et ça fout ma to ezaka bolingo alors yo total à s'il vous plaît zonga na belle télévision la belle télévision bana na premier épisode ti na 6e épisode en tout cas aux adolescents voilà merci
Merci beaucoup. L'Isolo, il y a 6e année, il y a Maman Belle-Vie Kondi, na Belle-Vie TV, Oyolelo, et Mata, Zakina, une année, 2 ans, 3 ans. En tout cas, une femme à féliciter, femme forte, Maman Belle-Vie Kondi. La poutine de l'écriture, écriture et comment le rôle à Bilé Inaye. Yango, Tolinga to salé surprise. En tout cas, famille Libota to lancé déjà message. Famille Libota nyonso esika nyonso ezwami yo lobi ngai na soutenir pe surprise du to sala Maman Belle-Vie. Telara ba film Maman Belle-Vie akomela biso. Ba film moko tali pe boyo ozu solution na vie na yo se retrouver. En tout cas, to soutenir ye parce que to salé surprise. Soko bengi na numéro na nga na ko indiquer numéro ya tonton Yamse Yambe tonton Mundir ba ya demain pour bangonde batu ba ozwa mbongo. En tout cas, bien kaza nga moi commentaire voilà. Vraiment ngai quand on ba fan na Belle-Vie télévision au CP là na biloko à Belle-Vie. Voilà. Et le 6e année il y a Bella production. Donc yo mutoza wana on a besoin de quelque chose au soutenir ndeko na yo na 6e année na yo wana vraiment $10 na yo, $5 na yo, $20. Donc tu montanté, oh non foza nango. Yo mo na kana valeur ya maman. Donc on a participé kaka. Parmi ma remerciement on peut ça rappeler ça. Donc et ça va bien bien ba numéro ba déposer on ya tandi dans la pizza ya munzur voilà si ya demain nyaki ya karato là. Donc on reçoit vraiment mon tout surtout à tout pas nga. Voilà, tout pas na biso et comment. Et comment parce que biso il y a du sérieux. Très bien. Donc il y a moutama beaucoup azati. Oh batina ki moi sangana comme ça 80 et que y a ça peut componer mon que maman songo la qui $100. Voilà. C'est un peu ça. Merci beaucoup bien Kazanga. To kota na actualité parce que tozali ba pandisa ngotori ko leka yango inapercité parce que l'actualité est benga biso. To yona no bien Kazanga ngana kanisa ki pe moyo pe bakangi yo po balobi bino pe bofinga ka. Boyaka na TV na etando ke bofinga. Lolenge nini bakangisi ya gola parce que Maman Belle-Vie akoki lisolo ya ki pese wana te yango kangisi ye. Il sera qui peut s'envoyer stress à l'île. Oh Thérèse amtatiaki ya gola maloba na monoko aya koloba yango oye moko déjà kimakina omoni o ngana koloba ndeti soki ngana lobi Maman Thérèse eza komba chaîne ya komoni très bien ya komoni donc ngana ko mama poza mama bapasha ah ngana na nini boba tout en retard que non mona fini était voilà yo ya golo zo fina mutu na komba Belinda Kanzi ya na kombo ya famille moi je la vandi bona ko vanda te mukolo na tanga kombo ya nani kombo sila freza kombo za te ko tanga peka te non te fona tanga de kombo ne ka ya scène de vrai pe to yebi kombo ne de vrai te to yebi kombo ne vrai te ngana yebi kombo ne ka ya scène na ko kota na profondeur a famille wana te parce que kombo na tanga eza kombo famille eza lourd makasi ezo peser yo zo kota na vie privée mutu po zo simba na mobali ya mutu ozomona yangola ifale za la boye po ba za la simane ba banga comme te ba banga te ba zo sa ba live ba finga kaka eza problème te dans la qui frazo yangola muta bata mi le cœur na mayele yaya yango moni suite lo yangola akolia vungule obi oui asa kuna zo lia abimi o donc va bien abimi asa kuna abimi te marina la bazane singa muta ko bimise marina la yena marina la basonzo na nzoto ozomona marina la baza Belle-Vie te marina la baza Belle-Vie te marina za oye na ye te balobi abatami na sima Maman Belle-Vie ata ku po bango nyonso bayela ba plainte ba coquette ça makoko j'étais sali ba bango nyonso ba bijou la reine. Pourquoi bazabaki na mbongo te ba mabola baza ba bola disons moi mon cœur mbongo yango ya pasi ya Maman Belle-Vie nde yango ezosala ke bakangisa ngo batu bango moko faki ba yana no bakanga baseli kaka Marina Laba na sima ya Maman Belle-Vie et bango nyonso ba plenya ba bimi ngulu pa bongo comment na grande dame loka Marina Laba na sac à Laba posant à $100 pour apporter mon tout pays azanga ngote voilà ozomona ata soki Belle-Vie a filmé la sima Marina oui ce qui m'appelle la Belle-Vie no sata à toi
si soki nga na ki belle vie non ça la acte wana ozomona comment ozofinga ngai natikala kofinga te na yebeta dame no te na mona yo te tosolola te topesa na mbote te ozokota vie privée na nga ozofinga nga na vie privée na nga mpe na mobali na nga asala ta maboke te vraiment ozomona il fallait ngai ya Marina abeta ta 2 mois tanga moyoka basolo ngai ya gola il faut beta 2 mois aumeli déjà akobimana asada yo c'est 4 5 jours akobimana ye mais là bah il faut à sentir vraiment que babi da ba pesele da $1500 ba pesele le côté ya ba sangisi te ba pesele le côté ba video na ba ko circuler am so lela baba kuki po ni bo sali bo ata $1 tika kosa ko nazana ba video wana za téléphone ata $1 ba pesele ko ba ya kosa mu ifengo nyango ya nini yango et c'est de Panama et c'est de Panama azo sala ni be cagnotte pour na nini ata $1 apa manga ça mais batongo bana oba mitama be ya balingi ndeko na bango te nga jemi maza na place à passe place maza na place à passe ya na bande miso pona finga lisusu moto akangisi ye ba mayele te plus na ko changer façon et ça le langue mission ma elembisa ta moto akangisa ke mutem oui peut-être na colère lobake bandeko komone eza guerre moko normale eza komema na parquet te eza kosala boyete vraiment soki ndeko asaki mabe to alekisaki kofuka ba c'est trop dur vraiment bolimbisa ta mpona kombo na biso bona bino bokofinga ntango bino bozofinga moto bino bozofinga osani akoma sur cœur dur très bien ozomona mpona Marina la banenga aza bongo ya gola kosa ta 5 jours te abimisi mais tellement bango bafinga ya gola basala ta 2 mois nazaka masolo ngata nini bakena ye bayokele mako mais ya gabi abibino nyonso bofinga kati likambo yango boni bomemi moninga ntina prison olia vungule zambe abi afukanekana afunda mpe yo afundaka biso nyonso tina parke ya gabi asala sambla te mpo marina na matini nani ya lobi asukaneka na parke eloko na osengo finga lokala bele ya gabi eloko etikali ya gabi finga belvi potanga ozoloba deja yalingane kombo netanga mabe wana osepela makasi tanga ozoloba mutu mosu elongi ezokende ekende mopanzi ana mposa belvi asa avc to ndenge nini abibongo oui abi mutu mosu omona elongi ne boyekende ya mopanzi sokomi ne belvi ngasala avc ya gabi eloko ozalaka nango ka belvi loba po deja moko ya tete dasa lobi nazalaka likambo na bino nazala likambo na belvi po dévoile oyo nini ezalaka na motema na bino mpo na bela ya gabi finga belvi zala vraiment libre finga belvi mpo motema no ekita obi ya gabi aza hypocrite nanoyoka masolo aza vraiment hypocrite yakangisa vêtement ya mbati abi asukaneka na parke amema prison te ata fundake ntango deja komisi mu na parke obomika mutu parke na makala ezaka eloko moko te oui eloko moko eti yatame kuna aza na makala kena aza na parke mutu aleminga parke na bominga mpo prison makala yaya ndenge eza oso basomeninga chambre na ofanda ya lokola nake mission de service nakelanga repo sisi mpe basombela ata chambre te akonika odo azopepa 25 litres babapuku yango baka babole omoloka le même journée akendaka na moi bongo apepa 25 litres ya toilette ono oyo asali te ya solo na oyebisa yo mais moto oyo akweli bere ye azwi kaka maloba ezalaki ya Teresa lisola kipese tozalaki ozele aya ta 2e tour 3e tour atie ye maloba ye alobi ngai moto gashi naye koloba avec arrogance na lolendo nyonso ozokonta na vie privée ya mutu ozobeta lisolo ya mode aza responsable yango eloko natunaki dudu supu mayonnaise ntango bafingi ya gabi epai ya nani bafingi ya mode epai ya gola mayonnaise yo role ezalaki nini yebisa biso osali role nini ojoue nini olobi nini mpona yakoloba bato bafinga bakanga te tozoloba te bapekisa te ya mode ya papa abimisi
doudou soupe abimisi mayonnaise tango ba manquer oui tango ba manquer ya modèle respect mayonnaise na kiti ya kosali voilà mais ça c'est qui ka ba Bellevue ngomona mayonnaise sur li bando na teli lokola sanya fani ami ya na fingi tena expliquer kaka avant na kiti abandi ko kende na Bellevue nde Bellevue makangu na ye oui mais si compona nini ayena tangu ya gola lobila ya mode pona nini ablati pantalon te lokwa mobala fa na kita baka ya gola o manquer présent asala ngote kwani mais c'est gérer comme toi tu vas le fond na ya mode voilà pour yebi ke wana za papa na ya mode za père deux enfants ana moi si na ko mona mutu mo arrêter plainte t'arrêter qui plainte té ya mode yebi si ya di comment na za père des enfants na za na moi si na ndako en plus tiela ya mode na se ozoloba na kotiela modero na se te na komeme likolo ya modelo baki ne omo likolo meminga na pe na memi yo likolo alobaki te na tiki plainte na retirer bona rien voilà mais ye moko alobaki soki bakangi ye moko ya gola ngo aomibenga star akotaka boloko star azolia vungule alobi soki bakangi ye soka bimisi mbongo nombre de mbongo soki afuti $1,500 calculer $1,500 wana calculer $1,500 wana eza nombre ya bamafinga soka bimi ako-continue toujours kofinga wana aloba aomela aotyaka boye ngana uta c'est perka ngapi nazala kuna oui yo miss lola lobara mo lola ta manette kota prison yo ngana kota prison te na yibe loka mutu te na sala bote ba simbisa nga touche ozomona mais banda na bima soki bana 1900 combien wana jusqu'à présent ala sous cette pambo na kenda par rapport na yibe loko ni na osala yo so kota na détail ya famille ozotanga batu na ba kombo na bango neti mutu ko la bijou la reine était derrière la gola ya bijou ta koma le roi society na bango lokole seswa no baba tendresse ba ya gabi na fête ya bijou la reine ba wela mbongo na se makambango lo ba ya solo na kama so la video eza ba wela mbongo na libala bijou la reine nde ba soso ba wela nguba le ba roma finge libala kufa ya ba ko finga bijou la reine tendresse ba bale libala kafu lokola ya bijou aza marié zamona eza kwa lobaka aza marié atiaka numéro na ye bobenga ye so bofingi ye mpo ofinga mais so bengi bolingi olinga te mpo aka marié tika ye te pardon marié na bebe buchu bamite ya mabe bano oyo recadage ya pasi ya elobi ata tonton mundiro banoyo nayebi pete se mariage ya bijou mosusu jema moto akendaka ya gabi mosusu jema moto akendaka mponga mpe na mona nanga te bijou la reine apesa bacomédien devoir ata bafingi bijou la reine nani oyo babala libala kafu sho yaya oka shopa moni pia shopa yaya mbongo bazolokota na fangu nzambe azolokota mbongo tala biara wana okosele makambo nasala protocole na fête ya bijou la reine nga nazalaki nga nakipaka table ya bijou la reine ya papa Eric na bacomédie bapesa nga abima na 10 bouteille ya Beaufort akena milangi ya bato abima na 10 bouteille moto abima nango grâce mais lelo ye pa bongwani ne akomosani télé réalité terrain kamina azobanga mukama te komine moninga félicitation tiko ofinga cadrage ye aza na parquet ya 4e aza na parquet ya matete aza na parquet ya kalamu yo ozobeta tolo mpona junior aza mbolombolo aza na peti ya bamagistrat junior aza na eloko te aza ni biro de so obetaka tolo keapart mosusu na fete ya nene botai na pesongo te yaka na coutume yaka na mobali mosusu ayaka ondire na fa na religieux pa yaka na mobali mosusu seke junior yango garçon asalaka mwasi ya mibali ebele so lokola baza mposa bakanga yo bango nde bakoma sur le terrain batali position apo babengi babingo nde baye beko aza eloko
kitoko te mobali yo mona lokake na parquet na linga magistrat to linga mbolo mwana mukie lokola junior bato nanga to bana na tauka ba jani bango to ba Patrick bato nanga to bana na bango to melaka na bango mais mutu soko lokaka tanda fo maka moi mo boy anini ba sevela bango pola bango mo ça va ka bozo a parquet ka bo ba beka mama yaka à partir de photo donc on est dans ma ça taille plainte ça la déjà mais ba mité mabe muninga la boloko bango ba ofinga kaka ba kenda ta ko talete ba zela ta chambre ba sombela ta ba carton pona ta moto alala baza bato bolingo te samika baza ba hypocrite musu wana tala kingo ekangama na mbanga ekangama na kingo wana mwa libebi wana libebi ya mabe tala photo omoni photo na naturalité azavo nzambe limbisanga pardon tu es belle mbanga ekangama na kingo aza mabe makasi pardon elongi wana vraiment abetikasela ana telefone ana non na problème ya telefone docteur Mogijo namonaka bato na bango bazali ya gabi okotelaka bango mais même pas docteur Mogijo avec ma sœur Masina mais pas docteur Mogijo et après na âge msu pe boye keke pe boye le posero makasi le quoi bekai ya maman chaque esilaki c'est que ye pe moi ya gabi pe dinga ya gabi pe kita mais pas docteur Mogijo esila ya vraiment tambonga je pas docteur Mogijo esila po oza yote obi bango mobala kokima na butu non yebiso balongoli 40 couches ya faux de tamai tongo etandi bozo tuna moso kana lalaki na yeyo akimi surtout so mobala lati chemise ya pembe nyonso na chemise nyonso na chemise donc baza bato moko bolinga na kokoloba baza na bolingo te comment de kona bino za place à place bongo natanga kombo na yo otanga kombo bana onde nini nakotanga kombo na ye komi beta tolo te mama eza problème te ayebi ayebisa yo yaloba ayeba kote yo tanga kombo ni er no yaloba ayebi ngai te na ye ya lisolo ya mpaka opesanga topesanga raison te te na tuni yo ntango nayokala lisolo ya mpaka topesanga raison te nayebi ye to nayebi ye sikoyo esko vivre na ignorance avivre na ignorance na oyebiso yaya toyebani ozwi yo mona place fixe ovanda ezalaka te oui place fixe ovanda ezalaka azanga place bamoni atuna na baya gola baza ba peuple nomade ba place fixe bango ata mutu ezalaka te lokola apana oloba yekola pa jemi malobi kuna kela pa mutu lobi kuna kela na bo mais na TV yo ka munoko mawa na ye aza na place fixe ovanda te tangu yo ozoya kofinga bellevue aza pauvre aza na eloko te mangala basalite bijou nanga nsemba mokili monde ate ezoyoka yo to ezoyoka yo te mama keba mukama te eza bange kangama na kingo mawa vidéo mo est circulé na mon elongimo le quoi mais c'est les journalistes ezaye na préféré tout na préféré msuba na préféré Rémi alele ata na voice mais yo mamutaka la bo oza posa mutaka ba resina na nango ya trouver na tidelo oza posa mutaka ba resina na nango na tidelo na nango na tidelo bino ba privé mais o bango bazoseka batomboli ya Rémi kuta eza voice dekomi bongo pièce contre pièce babimisi ba voice biso bino bobimisi motaka tokoti na profondeur ya recherche jamais renfler le corps ngouma toto salité barezi aza nkele tona mona bilambo ebombaka makambo oza posa mutaka nokonga na nango boya na otindela bino biaka na ngoma na telefone obango bani batombola ya Rémi babi belle vie tala muto ozaka na ye eza problème te eza vie ya Rémi voilà yaya mutu mususu esengaka délivrance mutu moko seke azala pedi epi mbala moko atiki eza likambo ya temps
ozomona eza likambo atos ko bino bolingo comme ça ngolo ko eloko moko esra tala nzambe pe nanga asalaka bino bozwi ya remi botomboli yango lokwa ndenge na likolo avion likolo epumbwe ndeke luka ndoko na bino bamini ya mutakala sonia siko ye na remi sala na bango nana za muta libeli ye voilà et appela ndeko moko pe boye o chaîne na ye fingaka ayabaka bato balobaka mabe pona belle vie balobaka mabe pona mama belle vie yekuta olenda ba super mama ya kacha bibi posa na tangele koma mutu wana o ba super mende kwa peda abombi bano ba mita mabe mais journaliste ana yo ki mabe journaliste ba asa bon comprendre chaîne ngo asa la chaîne ole ba ya finga belle vie chaîne ngo bandi na lettre ni na NK d'abord comprendre déjà chaîne ngo ce qu'on ndeko na bango mbali wana pasala kakuna ba super mana zo lela akene bande ka mobali asali ndeko mobali pe ya journaliste ayi bika ba super donc ça ba kosa ba douana boya pa na tanga ya douana dimi non bien que monsieur Sili et ça va mbote tosuki wana te tosuki wana pona moni yo oluka po kende na mono oza posa prison excusez-moi les termes Yaya Barré, c'est journaliste. Journaliste, excusez-moi les termes. Menzoka baza singama tembeli ya Remi kutu bien moi benge pedula akena wapi ebongo ye moko madame makolo senge peda X azalaka ta ye mamura peda X abia elima boluke bolemba loso ya yanga ye place na kozo mura mura musika ta azalaka kana ngengira oh mura za lokolenge azaka na place musa bata marate mura nga soki mura na posa kana mura nga na za na bi place mura ke na kota libala akota libala bien que mission de silène on peut ça va mbote ça va partir de pekoti te ba okata ngo ba longola na ba partir bien ba peda na ba okata peut ça va mbote bakata to anime te bakata yaya ba longola ngo peut ça va mbote Zambé mboko pas c'est Bambote na ngai na mauvais propre Tito da Costa et Tito Kukai. Merci à mauvais propre Jean-Paul Kapinga Motema maman merci et merci à Doris Mwambani qui sont à la patronne Ozingu International Kabobo Pati Titenge. Merci à toi Miss Margot la patronne et merci à Nene Ndibi la brésilienne Doris Mwamba et merci à tonton Grace, merci à Chico Sana et merci à Chapeau et merci à Jenny Le Aquarium voilà merci na Sam Monteur, merci na Padomi, merci na Moussa Danzambe, merci na Exaucé et Dadju. Mikebi akanga goutte na boakete na boaka yo. Orange en tout cas na lindo molati vraiment et na ville. Tenue de ville. Merci beaucoup bien Kazanga Matondo mingi en tout cas to consommer film na biso avocat maman biso ana ba film na 2024 déjà côté ici déjà ezali 4e film touti na choix parental mariage civil torgnole avocat biso to yebi ba film na biso yo ba Miss Lolo yebi ko tanga ba film na bino po yo décortiquer. Attends, déjà besoin de 4 bana mabe en tout cas tokutani mbala sima kimezala o maboto ya bino ezaki ngai wa bino Samira Amba la Cléopâtre de la presse congolaise. Bye.